lelo même si par exemple venanga fali pupa azomi kumisa to bazo kumisa e bakoti pe na YouTube amoni penda que oui ndera mi benga le king oui to ko benga penda le king parce que c'est le seul artiste congolais oyo azana ba 1 million d'abonnés et le but que no yozo mi benga le king par exemple totala kuna ta musu mutu moko boye alekio na ba abonnés so batala kayo ko leka ye moni ami benga le king na tina pour soge atali que no azana 1 million d'abonnés na Congo mutu ana ngote. Ça il a ngoté faina tikala fallait pour pas penser quand même la petite naé Robino Mondibu. Ça te fait comment? Azo penser na musique ya Congo. C'est pour cela au moni tozo bengaé aza le king, moi je confirme. Na lobango oya boya olukanga na munduki. Et puis c'est munduki yango feza la munduki. Eza na masasi belé pour zo rafale. Pour zo bayana et balola ramadé. Voilà. Donc il est le king ya musique na biso a comprendre makambo ebele kwa sala pona Robino Mondibu ta sala pona culture congolaise. Robino Mondibu c'est un artiste talentueux. Robino Mondibu a des chansons oyo ba fanatique na Europe balingaka non ba vivant en live vité. Voilà. Na pesa opportunité. Et suyo la c'est long. Ngai la plupart ya ba trophée belé ba contacta ngai mais na mona ngo kendaka na logique té na na trophée moko té na trophée ata moko pa na ngati na zaka na trophée moko té mais ça ne veut pas dire que no bato bazana ba trophée ba sala musique a bien kolega Robino Mondibu so ba marka kolega Robino Mondibu allez-y comprendre tant na biso que no ba titre na nga wana ça ba millions de vues mais ça ba miso ça na titre moko té ça ata 500 000 vues si bazana ba trophée ah bon ceux qui ba pesi ceux qui ba pesi innonce ceux qui te ba pesi déjà et ya on a lobby no boy ceux qui na omoni net na année 2019 ceux qui imutloka innonce bien du trophée c'est carrément pe catégoriquement Robino Mondibu foazwa si et ça clair et net ato tuni innonce bi ozwa ki trophée na mboka na Congo na parti ozwa ki trophée na ndenga libanda mais na ndengo moni musique beti na année 2019 attends la rubrique moko attends la catégorie moko nani o akwa ozwa après yo akoyebisa yo ke Robino Mondibu yango moni pe na wardo na monika quelques batuka mutu ba gagner et tomber peut-être pour mutu na biso tangi kombo wana azaki kuna na Abidjan biso sanga pe musique to liaka pe na musique bato bautaka bagamo bazwi ba avion ayeti na ndako kande tofandi awa po signer contrat na Robino Mondibu akende obeta et puis azwi avion zomi tout ça apena musique quoi mais c'est toujours bon ça musala valeur te dit que ça m'a trop on comprend donc voilà nga na part na nga na féliciter yo merci beaucoup kasi nde to sala émission zo mona ke ba question na yo eza lokwa papi mbomba voilà ba question ezo lokwa na ti lokole voilà ba question ezo la papa Chiki, on papa Chiki, bon. Tu comprends? Donc, Lelo, tu comme comment on année à Sika, les balobars année à Sika, Mambo Kala, tout Sika. Relation ni Robin azo entretenir na ba collègue nae, ya maison mère. Robino Mondibu nazali na ngai muto na linga batu, mais nata musamande na logique. La logique est dans ma camion tout na mokili. To solaki i ezala i. Ezate ngana to soli i yoge bongo lango b. Oza aventurer. Ba valoriser nga kuna ba signer contrat ezoke ne peut bien. Tu es préparé au sala on le bien. Mais ça ko la équipe ba football ndezala. Ba football ndezala kati. Ba joueur ndé baté camarade. C'est la kaka que non joueur azo. Suffit kaka donc toye musique peut faire comme bongo. To ba no ba force ba patron. Ah OK. To ba no ba force ba. Ouais, la confiance à karaté. Comme bongo to ba no ba force ba leader. Toi ceux qui mutu alongo pa Fabrigaz cible nel bosser zalara résident Robino Mondibu. Ceux qui mutu alongo pa Fabrigaz cible nel bosser zalara Robino Mondibu.
Tu te dis quoi? B. Ça va moni que A ndé la boye to longwe fona mata niveau. Ba moni que bazali na classe assez, ba ye pas Robino Mundi bu place dans moi likolo. Vous permettre une question moi. Na tuna mutumo na sima. Ah? Vous permettre un. Oza libre baza wana to train to ça l'émission. Bonsoir madame. Bonsoir. Place aux ezalaki na C, ezali kolo ou bien ndeni. Place na longo na moni ki ande travail na ngai simbi kaka nde awa ona ye awa. Si. Robibo, ça veut dire que moi je suis là. Robino Mundibu ayemba ye. Akoyemba te. Na oyemba moi cité en fait. Parce que je ne peux pas faire comme tout le monde. Robino Mundibu, je fais ce que je sais faire et j'aime ce que je fais. Je ne peux pas copier. Donc, non. Voilà, donc j'ai ma vie. Vie privée. La peine privée. Mais moi, Robin, on a compte bancaire. Moi, un Robin, on a bien matériel. Ça fait du bien. Voilà. Merci. Kisambeti ndini. Bayemba bazwa Kisambeti. Bayemba bazwa Kisambeti. Ngolo banino. Ah, bon comprendre quand on a banda. Yemoko le grand mopao. Le grand mopao aloba kitoko ya mwasi. Balakisa ngote na bato ya mpako. Allez-y comprendre. Et lobby trop. Maman bimaka mais souka ko be na balcon. Souka ko be na balcon. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, très heureux de vous savoir si nombreux pour suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment un peu partout à travers le monde, à travers le pays. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Dans cette émission, nous avons pas mal réussi comme notre invité. On va devoir comme ça recevoir notre invité. Avec lui, nous allons quand même parler tout sauf rien. Par rapport aussi à l'album Oyo à Prometa Gibiso et Zoumela, chiffre 9 jusqu'à présent. Et comme un niveau ni tout le monde encore à générique des Obima. Et Tokanga qui m'a beaucoup côté, quitté sur le terrain pour que Toyamba. Il s'appelle Robin Mondibou. Encore une fois, succès plateau de l'Afrique Link TV. Bonsoir Robin Mondibou. Ouais, bonsoir Mike. Bonne santé. Ça va? Bon voyage. Ouais, ça roule quoi. Donc, nous souhaitons les bien. Tout ça qui est au Cameroun. Ça m'a bougé moi trop. Hein? Trop Cameroun, oui. Abidjan, oui. Pointe-Noire, oui. Congo-Brazzaville, Lubumbashi. Ah, on a aucun de Gabon. Gabon, après le Gabon, on a aucun de Colosie. Okay. Et pas, il y a papa Nabiso Richard Mouyège. Okay. Après Colosie, on a l'église dans Maroc. Après Maroc, Tunisie, donc calendrier Zama Moulali quoi. Donc on tourne. Voilà, calendrier et Zama Moulali. On peut parler aujourd'hui d'un terme et un bilan. Le bilan était comment? Parce que tout comme dans la fin d'année, hein, calamité. Robin Mondibou Yemoko, l'air à la carrière nae 2019, c'était comment? Celui Batu, Oyo. Marqué en 2019. Côté d'abord Basson, Banzembo. Ouais. Robin Mondibou. Dans en Afrique mobile. La catégorie ni. Non, le ban Afrique mobile. Ok. Dans tout babimi, c'est parce que on a bêta ma solo Afrique. Ok. On a le ban outil Cameroun, on a outil Côte d'Ivoire, on a outil Pointe-Noire, tout ça, ils ont Afrique quoi. Nous sommes ici Congo, donc dans le pays nous Afrique, donc ça va. Donc ça veut dire que dans l'Afrique mobile, parce que tu vas marquer. Dans le cas na Congo tu vas marquer dans l'année 2019, autant après Robin Mondibou na Nzembo na biso ngano to yebi. Miso na miso. Voilà. Et ce qui va lobby, bateau va tourner mingi. Va tourner mingi en 2019. Autant après Robin Mondibou. Babi na Congo, ba jeune artiste Oyo na ba YouTube, ba sali ba millions de vies. So babi batanga, autant après. Dans la félicité en même temps 6 millions. 6 millions et quelques déjà. 7 déjà quoi. Voilà. Ba 7. Il y a ti ba lobby tam so da to beta ba 7 millions. Chaîne na biso asika, biso to yokuta bino na makam na bino ba YouTube. Voilà. Bato musu bazalaka déjà. Voilà. To yokuta bino donc voilà, les loyo to évoluer bien. La chaîne na biso asika, to une affaire déjà ba 50 quelques mille d'abonnés. Abonnés, oui. Et oui bien to souffra kat, oui tout à fait. Banzembo na ba chaîne na ba susu to yebaka te to mona longa. Biso ka promotion ba te vakin. Lelo comprendre dans sima voilà. Donc mes okende bien malgré na retard mes okende bien. Lelo na koloba nzembo na biso misu na misu. Si toko matamsu ba février 2020 et beta ba 10 millions pour ngai ezali donc eza réussite munene na koloba année 2019 non toni. Ils allaient plus que positif pour moi, pour voilà. Nous. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Il faut quand même te reconnaître un artiste tant que Baza vivant. Pour ça, là, 6 millions d'espace il y a 6 mois. Et ça m'a inquiété. Voilà, je tiens quand même à féliciter encore une fois. Dans ça, là, ça des titans, quand même, anytime. Alors, Robin Mondibou, et là, on est quand même manqué qui il y a repé ça bafan na yo ou repé ça ba on a 2020 na 2019 et là on est manqué kinga est-ce qu'il faut on appelle ça on a 2020 autant nos comités zo lingo comment parce qu'aujourd'hui tu parlé d'un terme ba trophée
Hein, les ozoloba keno, ozoloba marambo ya ba YouTuber, mais les trophées aussi ça compte. Robino Mundibu déjà na 8 ans mukie mais na servir trop. La musique à Congo. Blague était na servir trop. Na bandi banda 2015. Aloba. Bientôt là tu as fêté 5 ans. Na février tu as fêté 5 ans à groupe. Donc il y a carrière solo puis il y a groupe au chiffre 9. Et dans 5 ans on a le titre très bien. Oui, donc dans le titre on a le roi baye ça fait millions de vues na YouTube wana. Dans le titre on a le roi ba étirette et ça fait millions de vues. Ba 4 lettres ça millions de vues. Et donc tant que le millions de vues ba mon onté a surtout que les millions de vues en fait. Et ça que non batala kayo. Pour batala kayo et ça grâce. C'est que ça la makamoko ya bien, makamoko ya kitoko. Pour ba sepela nango ba prêtaka attention na bango pa ina pe ba yoka kayo. Donc voilà, donc ça veut dire que non ba titre on ezali ba titre ya ba par mois te, ezali ba titre ya ba par année. Oui, ça avait ba succès nango kanga pe ba époque na ba titre ko ba chana no boy. Et beta ba 5 millions. Et vie na ba YouTube wana. Donc na koloba boye ngai la plupart ya ba trophée belé ba contacta ngai mais na mona ngo ekendaka na logique te na trophée moko te na trophée ata moko pa na ngati na zaka na trophée moko te mais ça ne veut pas dire que no bato bazana ba trophée ba sala musique a bien kolega Robino Mundibu so ba marka kolega Robino Mundibu allez-y comprendre tant on a vu sûr que no ba titre na nga wana ça ba millions de vues mais ça ba monsieur ça ta na titre mon côté ça ata 500 000 vues si bazana ba trophée oya zwa award kinganyo ba pesa na ba trophée na ndenge ya nini ya ndenge ni donc ba pesa ba trophée na ndenge ba émotion na ndenge ba sentiment na ba ndenge ki mona quartier na ndenge ya tu vois donc voilà mais ça ba yebinga bango bato ba organiser ba trophée on a ba yebinga deux fois tant à l'époque nazala nominé na oyo abiso za pena munene na pena to banda olinga mingi zaini ndula wa nazala nominé deux fois na fanda pena bazo invitation na kenda Timatadi nazala à l'époque nazala na chanson Vantard et puis na générique na ngamona bimisa nazala juste na deux titres mais nazala nominé na ndula wa après wana après ndula wa tangu bayaka ko sala ba au moins pena kombo no penza yango mais ba lobi na litoi on se comprendre ya liboso to ko comprendre na ko comprendre na ngai et le cas na ngo za nango normal ya mi balé ya ko salema awa na ni na Béatrice Hotel mona ke nga za na ba titre lokola ba Lubilu Vantard na za na ba titre lokola ba yeyo ba etireti pero des obeta déjà ba millions de vues na ba YouTube on des obeta na ba bar na ba boîte. Alors c'est quoi les blocages? Et si au Monique non baya va souffler na litoi révélation de l'année ba pesa yango mutu sunga na fashaka ko fasha na ba émission de ba contacta nga lisute OK so ba sali ba award d'abord ba benga ngate OK vous comprenez OK voilà donc au monia wa to tayi ko sala na mais libanda quand même bazo pesa yango hein libanda nini na moni de on a biso Inosbi oyo ba pesi des trophées comme étant en catégorie meilleure collaboration et puis meilleure chanson de l'année. Ah bon, ceux qui va pesi Inosbi. Ceux qui te va pesi déjà. Et il y a on a lobby no boy. Ceux qui au moni net na année 2019. Ceux qui imutloka Inosbi a du trophée, c'est carrément pe catégoriquement Robino Mundibu Foazwa. Si. Et ça clair et net. Attends tout Inosbi. Au soit qui trophée na mboka na Congo na parti au soit trophée na ndenga libanda mais na ndengo moni musique beti na année 2019. Attends na rubrique moko attends na catégorie moko nani o akwa ozwa après yo akoyebisa yo ke Robino Mundibu so bazo pesa Robino Mundibu te parce que au lobby a osali ba critique na kati mboka na biso notamment au lobby Ndula Awards alors na ndenge ya libanda wana nde bazo pesa bande ko na biso bazo contacter yo te ezani bon ba oyo Fabrice Pazu yango oya uti ko leka ona sanga jaki na senga pe na batu ba voter
namoni déjà départ nango yaki mabe départ nango yaki mabe dena ba publication bat misu ba vote voter te biso ba vota biso blague te ba vota biso voire même koleka na ba artiste na bango ivoirien blague pas anga mona ba vota mais après et comme ba biloko moko boya déjà ro biso moto mi futela billet ya okende kuna yango moni ndeko na ngai nosi bien kenda on va trophée te vous comprendre. Donc voilà, il faut valoriser les artistes. Donc on s'allait award, non, tu dois payer les billets, loger les artistes. Et comment il m'a on doit équiper le logement, on fout là-bas billet, c'est quoi ça? Donc il dit tout ça, ça n'a pas si beau, pour que ça puisse l'auto mériter de dépenser sur l'art. Non, non. Quand quelqu'un mérite quelque chose, on peut ça yango, on a des mérité quoi. Donc voilà. Yango mon IP, na award on a monéré à quelques batouka moudou ba gagner et tomber peut-être pour moudou na biso tangi kombo wana azaki kuna na Abidjan meilleure voix africaine voilà azaki kuna na Abidjan beaucoup de peut-être il faut aller na Abidjan nga azaki na Abidjan azali na makambu nanga mutu na mutu azali na makambu na quoi donc voilà Robino Mondibu succès ya YouTube par exemple le lot 6 millions 7 millions te loba bien na succès à YouTube te na succès à na succès à nyonso non non c'est dans la yote d'une manière générale dans le bin le succès à y a ba musicien tout le monde hein batali le 5000 10000 est-ce que yango on a vraiment succès de tout le succès yango là mais oui oh yo no latibo pio che photo na ozu ba j'aime muke oyo kango gu o se pe nango oza ndengo oza bien nzamba sala o bien motu postara biloko nozwaka ba j'aime muke ça veut dire kozaka na bato te bato batala kote batiako kate ozo comprendre tala kopalanga na te otolobaka vérité po bazwa yo featuring net par exemple na kesenga mutu lokola par exemple Davido featuring akotana na YouTube avant ya kotuna makambo nyonso yo sala na Congo soko beta na ba maison mère soko sala banzembo ingelelele maye soko sala ba biloko tu wana akoluka nanu kuna tala audimat na yo munga avant na luka mutu featuring fona luka na ata kombo na eza danger fona tala nanu kuna nde ozoteka kuna nde bazotala kuna nde kopesa lisolo kuna nde okaba kuna nde yango yokoyebisanga teke oza na succès neti bavie na biso mosusu ça se comprend baye okota peut-être makambo na retard eye okutanela bango na retard ça se comprend bavie mosusu ça se comprend mais biso bajeune boye eza mpenza moyen moko ya koaide yo po progresser na carrière eza likambo konéglige te lelo même si par exemple venanga fali pupa azomikumisa soto bato bazokumisa ye bakoti mpe na YouTube amoni mpenza ke oui ndenge mibengaka le king oui tokobenge mpenza le king parce que c'est le seul artiste congolais oyo aza na ba 1 million d'abonnés elobi te keno yo ozomibenga le king par exemple totala kuna ata mosu mutu moko boye aleki yo na baabone soto batalaka yo koleka ye omoni amibengaka le king na ntina po soki atali keno aza na 1 million d'abonnés na Congo moto wana yango te batitre na ebeta ba 50 millions de vies na Congo moto asala yango aya te mais alors so amibengi le king aza le king des artistes et musiciens congolais c'est normal voilà point de vue na yo na 2019 à part Robino Mondibu na nango oyo artiste nini oyo azalaki meilleur selon yo na koloba na 2019 yango ebandi na mwa nini mpo na nga nayebi ke 2019 ebandi na janvier yango na oloba te ebandi na janvier mais na janvier banzembo nini ebimaki yango na kalke mpo nga nabimisi misu na juin le 30 juin natiela yo avant misu na misu bando otyelanga na zongisanga boule nsima Fabrice Aboué en 2019 je crois nani non wana toya wana eza ebimanga na towale ba 2019 tobeta masuwa 2019 omona badiamba na bino voilà donc na ba collègue na bino tomoni Fabrice na oloba ba meilleur na 2019 disons
venanga fali pour album na déjà 2019 et 2019 Innonce B et Kanga toye lisusu 2019 on a na bavie tozwi vie na biso fali pupa tozwi vie na biso Koffi Olomide parce que tomoni ba featuring na ba singila et donc tomoni ba bimisi mo ba biloko belé zo beta vie na biso Koffi Olomide 2009 na ba jeune ba vie pour nga na moni ka to na vie na biso Koffi na fali na ba jeune nga na Innonce B na ba jeune yo na Innonce B ah nabi na filé na bosani bobeti maboko bon nabi na filé nabi na filé na bosani nabi na filé wa et style non ouais donc bon na habité musu peut-être zoya aux appels là ya ko sala analyse mise au point ou bien projection parce que ça musicien toyoki na janvier pardon toyoki na janvier ezaki album avie na biso contrôle n'est-ce pas oui contrôle nga na ye na juin na misi miso na miso ezwi ya lire nango vie na biso ve rambo aye kobimisa ba featuring na ye na ba K-Black featuring na ye la femme de quelqu'un n'est-ce pas c'est ça non donc après Innonce B aye kobimisa Yopé donc toko marché va monter je dis la vérité après surprise Bobby na filé rumba na ye oyoki ke otambola partout ozoka ke rumba na ezobeta voilà et beta ki bon après wana na ebite so nazo Fabricaz bazo ba Fabrice te na ndenga vérité tant to posta tant to beta masola ba millions de vies tu postara total titre nangé sali millions de vies quand tu fais 1 million de vies c'est que sali succès si on sali 1 million de vies surtout ce que ça la rango déjà au banda de ko salango et ça te que ba bazongo loko la polémique na ba vérité ko sunga vérité et daka bien vérité ba bazongo loko na moi canal mo bo mais so i cop nous en assez to kumisa yo na sete posa ki likolo. Vous comprenez? Zaki likolo donc photo linga tout le monde est toujours likolo. Mais si ko zalaki donc yango inde to kumisa lo kuna. Mais so to moni ko yena se. Na bana mike bazoya bazoleka yo. Mais to sepela te wana to komisa to mo betelo maboko tozo tinda na libulu. OK. Voilà. Merci patron. Temps fort et le bébé là. Tant fort, il y a Robin Mondi pour la musique, qui est côté générique. Tant fort la musique. Côté na. Na oka bien so c'est ben et beta. Na oka na mono ndemo ki le suki wana. Na mono ndemo. Na mono ndemo ki le bandi wana et suki wana. Donc les bandi wana et suki wana. Donc na mono ndemo ki le muso. Mais quand même un musicien non ba au chômer. Ba au chômer muto au chômer ate. Ba chanter ba au chômer. Na ça ya fort que muto to chômer. Ba au chômer makasi. Est-ce que musicien baza ba chanter? Nauti ba chômer te ba voyager de baza bo bango tout. Muto chômer rola ta vie claire boyaka. Sana. Muto chômer rola ta vie claire na ba c'est la présenter yo Malembe. Donc voilà, il y a chanteur na biso biso bazuma contre temps ya pour mbule beta il est na rep. Donc voilà, muto chômer até. Tout ça la chant. Ça bougeait de partout. Ça bougeait de partout. Ça bougeait dans mes pieds, ça bougeait dans mes reins, ça bougeait dans mon cœur, ça bougeait dans ma tête. Ça bougeait de voilà. Robin Mondibou. On a canal tout, nous avons besoin de chanter. Tout à fait. Parce que la chorale. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà. Voilà. Et la monnaie au bon sa micro. Et quoi, désolé. Voilà. Au lobby temps fort ming lingara générique. Et c'est côté sous capé côté bandi. Na temps fort na musique. Et na mona ngo ezali lo wa mokili bandi pe suki wana. OK. Alors, qu'est-ce qui se fait que Robin Mondi Bousso bimisi générique car yo moko o itufarango. Ngana tufara ba générique nga depuis quand na tufa. On tout fait ça. Na ina tufa. Parce que bina générique eux ont un succès, eux ont récolté succès. Détrompe-toi.
plus de 6 millions déjà. Détrompe-toi. C'était 2019. Détrompe-toi. Ou bien c'est en 2019. Aux autres boire en 2019. Pourquoi ça? Stratégie na yo, zo mona te que ils a bien te. Na étouffé en côté. Étouffé en asso la monotonie. Ou encore Robin na ça la ba générer ou bien musique pour un succès et nos carrières. Na dernière carrière. C'est ba bana 2005. Ba du bon to banana bango ba katana. Banda 2015. Dans la carrière na koti wenge na 2009. Na bandi carrière professionnelle. Na wenge musique à maison mais banda 2009. Ti lelo. Kokota na kota wemba mona banda ko voyager. Donc ti lelo donc ba 2009 ti lelo 2000 tout le ba 2019. Combien d'années? À peu près 9 ans 10 ans. Il y a carrière. Et na otambola ti lelo na tourner. Je fais la musique, je suis artiste, musicien, chanteur. Pourquoi tu es trop pressé? Non, c'est la définition de la musique. Tu es trop pressé. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Tout à fait, mais voilà. Tu es trop pressé, Robin Omondi. Pressé par rapport à quoi, mon frère? Vous autres qui ont tenté de savourer la musique. Non, en fait, moni, tu as le commis qu'on tourner. Aux monde, tu commis qu'on tourner. Certes, on a donné pas mal de chansons dans ma fanatique Nabiso, mais répertoire est à la moi mon coussé. Faut que chaque titre pour aux à répertoire en fait. Comprenez ça, ils ont étouffement. Ils ont demandé peut-être étouffement, mais balinga ango. Tant bimisaka générie 904 lettres, tant tchara tchana no batma loba ouais ko étouffer le sousou. Mais yakande ko tombola o ezalaki. Neto nazo bimisa et elle sou ko tombola misu na misu. Si. Ah binananga deux fois te. Merci Wanande Liboma. Alors à quand binananga. Namoni ba extrait déjà. C'est bon, namoni juste clip, ça va. À quand l'album Chiffre 9? Robino jusqu'à présent zo banga zo meka no ba single, ceci cela, zo banga pourquoi? Et non banga te, mais sauf que non battre la position nanga. Ma position elle est bonne. On a battu la position nanga. La position nanga est bien. Yo lika na se retrouver na libulu moko na bango. Oh là. Oh, yo na se retrouver na libulu moko na bato album. Bon peut-être que voilà, tu as un titre oyo net ngande na bona koloba par exemple mutu musa bimisa album na e abimisa album bayoki kaka bimisa album e bima pe alolo ba pe ke simba mais ngana oloba lelo misu na misu ngana tozobeta lisola nzembo 6 mois ezana ba 7 millions na 6 mois si to oloba ezana valeur à combien d'albums tant c'est ba ndeko nanga ba artiste mususu donc c'est que fona sepela na position nanga fona luka na batela pe position nanga terrain et le ya mokili a saturé en fait. Mokili a saturé, saturation ya makasi. To komi oza na téléphone. Soko bimia TV za na véranda. Au côté na salon TV za, na chambre TV za. Donc saturation est comme na mokili. Vous comprenez? Et en plus succès lelo comme mona mutu mo abimira bobuwa ye wana mikolo wana. Ye wana comme star na bino mikolo wana bino tout comme ko bizarre. Donc voilà, il faut na battre la position nanga quoi, faut na revoir parce que na koloba na sala barumba na sala ba générique ya ba seben mais misu na misu ezali titre oyo et ko faire découvrir nga na mokili et o ça que na découvrir sous mokili si yo na koloba te ke no na bo le roi na sana album barumba nanga eza kuna ba style nanga boeza donc faut na luka mbala moko na pesa ngo bato non o mbala liboso na sala bo epesi bo na meka na deuxième na meka troisième et puis to reluka to revoir mon titre album c'est ça donc mutu na vie ko sala ka te makampo baninga bazo sala ou soit baninga basalaki ino pe boko misango te ke po ya salaki yango pe Robino Mundibu po aza obligé ko sala non lelo yo tozo beta masolo ya Inosbi un album peut-être na carrière na mais so babi batanga ba superstar na Congo na minute ba otanga Robino Mundibu ba otanga jeune frère na ngana Inosbi vous comprenez ba superstar ba to otanga ya Congo na banda ba superstar ouais toi ba superstar ko
Toi, va local shoot, toi, va international. Voilà. Ça fait du bien. Toi, va international. Donc, voilà. Tozo, lelo, oyo, moni, musique est comme elle aura moins limité. Attends, à qui n'a? Tant que Pekisi Biso, poto kuna. Tous ailleurs, on se retrouve dans poto. Tant que Brazé, sali, ba longoli, ba congolais, ba yebo, makambupe, koufi kuna. Tout ce que là, il y a Braza. Tant que Angola, j'ai un dollar na quoi de chité, j'ai pe koufi kuna. Tout ce que là, il y a kermesse ça. Et comme ka ba kermesse ça, wa beta, ba ninga msubaye, na mo banzembo na bango ba nini, ba bomi ba cop. Vous comprenez? Ba bomi ba cop, ba zo soit pris nyonso. Ba on soit pris nyonso. Cop d'ailleurs qui? Au monake, on a pris tout. On a tout. Abeta kaka banderole bamona Kinshasa mobimba ba beta kombo te misemo boye ba discuter des arrangements ba kermesse abisi au fait à quel pas bureau pour avoir contact faut le bureau bureau boy monta wana ba ke sa prise ba ina monta boy na kinga na boy prise fasha benga ebo soka mbongo wana voilà baboma cop na nenga kinawa. Tout ça, moi, le lendo na biso mo boye donc au mona ko so boudé ba mbongo. Mais monisco lelo grâce à ma misu to kabwani siko et comme que ne libanda ba place oyo ba cop yango sana na valeur ezo futa donc voilà donc comment on libanda ça nga bien na mona souvent na ba bande on a biso quand même tout le bazo se retrouver bazo se retrouver na bango na ne le kaki ba misu baso ki ba mituka non. Il y a des personnes mais oui, mais la sombe la bateau va mériter. La sombe la moutou, tout est au fond de la sombe la voiture. La sombe la moutou, auto et big ont mérité. Alors ça la boulot na ye penza kitoko. Net 2020 tozo kota au moutou, ont mérité autant mon moutou les garçons innocent. Innocent na biso. Dans certains émissions, na bengisa yo, na bengisa 2020. Danser mon côté na Congo, danser mon côté na Congo, basombele mutu. Patron mon côté na Congo valoriser danser, qui appelé danser car. Mais 2020 a rotambola na mutuka. Famille na yeba mon appel que noté oh. Tamson na libota na mobimba mutu moko atikala ata jante voiture boy asomba te mais comme on a yependa na 4 épines ezana okaka ko valoriser ba talent ko valoriser ba art ko encourager que na histoire na ye na vie na ye na salaka pe musique et neti nga papa na nga tango betaka lisolo nga na mona papa na nga na mituka te mais na yoka na lisolo ki papa salaka na mituka. Ah, mon papa salaka nango mais tant on a botami na mon angote mais na histoire quand même. Salaka nango. Na tout le bon connaissance des causes parce que aujourd'hui donc yeboye bagendanga boye moi je blague pas donc sérieux innocent azo mérité mutuka 2020. Ndenge ngamoko na Monique a mérité. Voilà parce que là azapé superstar na minute oyo. On négligé était pour passer dans aucun des bateaux tout naïe. Partout va tout naïe. Abimbo va bateau ganga. Donc bateau mérité pendant donc une minute sur bateau naïe. Voilà donc ça veut dire que bah on peut bâtir kali. Bah le gars va panzana. Et bah quatre na bah on mutuna na domaine né à panzana. Panzana. Oh zui ndengo ya o mérité na musala. Et à différents ndengo va sali au cadeau kaboya. Si. Moni, donc voilà, donc des baza boye o ya zwa na ndenga o mérité pour asali musala. En tout cas, na habité ngam ko le bozo na signer un contrat. Il y a musique. Na juste $5,000 mbongo na nga liboso na zona musique ya belé $5,000 na signer un contrat. En tout cas mbongo wana na liango na esengo ko. Na liango na esengo na liango na plaisir pour mutu mo awuti poto. Aya tiki batu nyoso na mokili. Ayo signé un contrat ya ba single. Signé pendant na 5,000 avance comme avance tout ça li boulot après 5,000 musu elandi. Et ça n'a pas plaisir. Donc musalo yo to galera nango grave. To galera nango ba respect mambo belé za te na ba boulot yo ba mécène ba producteur mambo belé za penza te. Mais moi mon question qui muto sala ko akoka pe ko lemba nenda za ba ko lemba pe
atiki na ye amusama mususu metala ndenga sepeli si bato voilà c'était passé voilà bato bakoma na posa ya koluka komona ye ndena ta na bite oh asepeli si bato donc ye pe fa sepela papa bolingo voilà voilà c'était passé comment on a joué qui nouvelle moko on a évité si cela est vrai ou faux que bobimaki na mboka moko boye bango bobeta concert il paraît que producteur bokana quitté ka mikolo na eza ba makambo ekomaka nango weza na mboka yamba ba liboso ezali de mti na Abidjan na zali na quatre bakimai bino pa ya producteur bakimi ngate en fait oyo nga na géraka na parce que nga naza na domaine ya musique ya Afrique nayebi nde batraitaka na africain si nayebi nde batraitaka na africain nayebi nde batraitaka na kinois nayebi africain bien africain nasalaka confiance te quoi donc tosala cop tosilana donc dans les propres manager na nga azalaka na ye na Paris aza na balogique na bango ya baparisien donc azali na balogique akanisaki ke non mwa balwalwa eza mone baneti na baerope wana otamboli hors contrat osala prison osala mpenza mpe prison odedommage mpe bato ye akanisaki mwa bongo oyo asalaka na ye asalaka na ye bacontrat mais pour la toute première fois tellement tu joues qui 4 à mon avis que non tu joues déjà 4 c'est bon tu luka tu accepter oyo tu joues la ngoka kuna na Abidjan so to komi kuna et tu as 4 productions en fait et les tout premières productions ndezai oyo ba likidaki nanu mbongo te mbongo total te quoi et ça avant ba liquider il faut avant ba biso ngana prester faut ba liquider tozozela ne bande ko na biso ba congolais bazaka kuna ba yo pesa nga concert ba lobi non o eza risque po na yo que no beta concert o tala mbongo te ozana 4 shows etikali soki osali ke oya obeta concert o te ba peuple o bazalaka ba fanatique musique o bazalaka ba comprendre yo te. Donc vous êtes obligé de rekender ya beta concert parce que baza le roi na kinité so kaka mbala mo ba lexina ba réseaux sociaux artistes azali donc tamusa maki bien te parce que le pesa ba campagne ma be kende ko beta nde ozela wana za ifina prester na 18h na ko bimana na 1h nde déjà moi ba eko ekenda pe panzana ki c'est un peu ça. Alors, en décembre, Fonati Gabino, studio, je crois bien. Fonati Gabino vite fait. En décembre, qu'est-ce qui est comme prévu ça déjà le 20. Le 20 décembre, on a la plateforme et tout à téléchargement. Zembo na biso binananga. Binananga oyo to critiquer ba jaloux. To critiquer les mal. Non que le mobile na débit na bosene maloba olobi que baluka ba kangayo blomo bon. Balukanga na molili ko ba bebisa mosala na. Le la trop na makambo wana. Papa zali bala nanga kasi nzambe nanga zali. Malembe. Donc en fait, ezanga te, je chante pas pour moi. Na loba balukanga na molili po ba bebisa mosala nanga. Donc yo poko yemba na place ya mosala na yo. Je peux pas me place à l'ibala en sorte bolingo na yo. Je chante pas pour moi. Vous comprenez? Na oyemba ka pona nga mokote na oyemba pona batutu. Mututu azala na musala, mututu asalaka. Mututu azalaka na famille. Comprends? Donc voilà. Balukanga na molili po ba bebisa mosala na ngai. Papa zali bala nanga kasi nzambe nanga zali. Ceux qui veulent ton échec, ils sont où? Ceux qui veulent t'empoisonner, ils sont où? Bao bazo lukaliwa izedoko baza wapi yango? Ayo yo ayo succès nanga ezo matakaka. Musique nanga ezo matakaka. Je suis où là? Vous êtes où là? Nous sommes où là? En haut, en haut, en haut.
Et non jaloux, ils sont où? En bas, en bas, en bas. Mbanda na yo, aza wapi yango? En bas, sekaye, sekaye. Voisin jaloux, aza wapi yango? En bas, en bas, en bas. Voilà. Voilà, merci. Est-ce que Miss na Miss bar ezalaki très haut. Ouais. Est-ce que Nzembo oyo générique oyo eza à l'auteur ya Miss na Miss? Na sala yango pona défi ya Miss na Miss te. So sala yango pona défi na Miss na Miss mais yeba que ce que eza na à l'auteur ya Miss na Miss te ko kitisa yo. Oyebi te? Na ngana bona okita suna eloko nini par exemple. Ah Si. Comment gérer succès? Na okita na eloko nini? Na bine na tambusaka na okende na okota porte na leki awa na sala skala na matia na busolo na kia na on a ba porte ni ozolo ba. Hein? Ba porte ndé. Ba couloir. Ba couloir. Oh. Deye baby, aïe bien moi. Ah bon? Oh. Donc nayebi nde na gérera succès na nga. Nasalaka na motema moto te, nasalaka na lokoso te, nalambaka biloko na nga te eza moko me nasala yango posé, nasala yango bien. Et voilà. Voilà, nayebi mam nasalaka do eza pasi. Couloir, porte. Eza pasi mpona kita. Ya pasi. Ata nasali yango eleki misu na misu te. Mais misu na misu ekozalaka misu na misu. Ekoya kolongola réussite à misu na misu te. Et longola ba millions de vies misu na misu esali te. Donc voilà, mais na sali na idée ya ke eleka misu na misu et percer lisusu. Donc il y a des gens qui quoi. Donc on a comme genre parce que na oloba, lelo na na répertoire. Mais répertoire ba genre ba nzembo eza international. Eza ka misu na misu. Voilà, ko se pena biso ezala mingi pona tika yo. L'air Robin azoleka à la télévision, azoloba malamu ya bandeko na ye ba collègue na ye o ya maison mère. Tozo mona pe bandeko mususu bazoloba malamu pona yo. Lelo tokomi kokoma na année ya sika. Nde balobaka année ya sika, makambo ya kala totika. Relation nini Robin azo entretenir na ba collègue na ye ya maison mère? Robin Mundibu nazali na ngai muto na linga batu mais natamusa mande na logique na linga logique eza na makambo nyonso tu na mokili tosolaki i ezala i eza te ngana tosoli i yoke ebongola yango b oza aventuré ça veut dire que non pembeni na nga okozala te quelque soit so toyebanaka so tobetaka orchestre moko o comprendre na jalousaka mutu te na enviaka pe mutu te nayebi mitema bandeko na nga ba artiste congolais ya maison mère nanu kaka te nayebi mitema na bango taneti l'autre fois nazalaki na ndako ya bina file nakendaki mpo na se sentir te kuna so toke tosoli b ekozala kaka b parce que toyebana mwa kala nayebi caractère na ye ata musique ekobongola échange ye mais originalité na ye nayebi vous comprenez? Voilà. Donc ça veut dire que Robin Mundibu na koyeba te soki nani na nani naza na relation ya mabe to ya bien. Mais sauf que soué na nga ezala toujours naza na ba relation ya bien na mutu être humain nyonso tu na mokili. Parce que avant tout on est tous des humains. À part que za ba artiste mission toza on est des humains. Musique ko longa mais to tikali batu. Na ko koya na nzela o meminga. C'est ça. Ke na nga hôpital. Yo poko likama nga pe na memi na ke kosunga yo. Donc voilà. Donc soki mutu to komi kozonga na sens ya kibomoto okomona ke no mambo ebele to ko mo banalisant to ko mona ngo eza pamba quoi. Donc na kote akana bandeko na nga ba o na ba ju succès te. Na ba o ba ju succès, na ba o ba zwaka succès. Yebaka valeur ya moto. Parce que so ju succès et comme mon amour, comme le roi Niama, ils sont comme ça. On a le roi Yelo, à l'Ekio, à comme on a fait le boko boye. Tu vois tout ça. Donc voilà. Il y a un moment biso na ndenge to tambusa maka ba Robin Mundibu oyo na omi kumisa te mais au moins na tamboli mwanzela mo bapa. Na mo bapa déjà. Comprends? Na mo bapa o na tamboli.
les so tozo beta lisolo ya bato bazo bimisa bato chaque année bato babimisa chaque année bazo yoka bango ba otanga pe koma Robino Mundibu atako ba otanga nga premier te mais ba otanga kaka Robino Mundibu des années parce que na yebi valeur ya kibomoto na yebi ko respecter ndeko nanga humain. Vous comprenez? Vous allez qui est l'autre côté, au premier loco, et bah que monter au passage l'autre côté, aux hommes l'autre côté, à occupé comme loco, au ça la paix qu'on les caillots. Donc voilà, surtout comme on a ma compréhension, très bien. Question de curiosité, le Lausanne Bapoulin nayo, on va accompagner partout, par-ci par-là. On peut dire aujourd'hui que force, il y a Robino Mundibu d'autres part, ils ont pas la banque. Dans le bar, on se complète. Hein. Dans la vie, on se complète. Hein. Donc, on se complète. Dans un génie total, à 100%. On se complète. Maintenant, on a une pierre, on a une énergie, on a apportaka. Puis, tant que ça peut, carrière, il y a Robino Mundibu, même on a apporté, pas na baron pour autant ça peut. Quand on a battu Bazobeta Maboko na Simalanga, est-ce que le lobby peut barrer pour comment le lobby leader, Basali fait succès? Tu crois à ça? Il y a un outil qu'on lobat. On a négligé à Moutouté. Et puis on sous-estime à Moutou na c'est le Libaya, oui. Té, côté langa Libaya, ça veut dire aux en place na yo on a peine aux en place nanga. Côté langa Libaya, eza OK moi musika mingi quoi. C'est trop deal. Comprendre? Donc au bimi aux en place on a peine aux en place nanga. Tant que naïbi que faut na travailler chaque jour. Donc il y a pas que au Kozala, on a peine à Kozala parce qu'il y a assez de la place pour tout le monde dans Mokilio. Donc voilà, on a zone Mokilibongo. Il y a un moni ata mutabimi premier ba otanga Robino ata deuxième. Robino abimi premier, mutumo azaki deuxième. Donc voilà, naza kaka na génération. Voilà, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Permettez-moi dans autre là namoni quand même bilongi yasika awa. Na sala fiko tondene na invité. Mais dis-moi chaque jour tu yambara bilongi yasika. Voilà, mais namoni longimo sika sala fiko tondene. Namoni longimo ko bilongimo yuti pa ya ndeko na yo. Balobi yo pesana ba pique moi ke Robino Mundibu. Et si bobongi si, et si bokomi bien. Namoni bilongi yuti pa ya maestro Fabrice na simalanga awa na invité. À part nous au Père Outakuna, on a vu ça à moi aussi dans 16. Na vie na ngai na lukaka ko tchela mutu bâton na route quoi. Soit na tchela mutu pour soit établi à glisser pour le bina seka. Je suis pas comme ça en fait. Na sepela peine na malheur à mutu te. Soit ma bezo comme la mutu nga na sepela na ngote. Voilà, na sala rappel il comme un côté, na mutu en côté quoi. Vous comprenez? Donc voilà, ngai porte na ngeza za rapolele pona mutu nyonso. Musicien mon côté ou soit musicienne soit danseuse soit ina koyebi soit za awa ngana kenda ko contacter ya ko kota na orchestre oyo na kopesa ombongo. Na sala yango te. Vous comprenez? Donc voilà, na sala yango pa ya mutu mon côté. Et bon, na kokipe ko sala ngo certes. Soki na sepeli na mutu moko boye, aza libre. Parce que ne baza na ba talent na bango mutu nyonso aza libre. Amoni ke tamsu oh. Ba valoriser nga kuna ba finir nga contrat. Ezoke ne peut bien. Tu es préparé au sala ngo lobia. Mais ça ko la équipe ba football ndezala. Base de football ndezala kati. Ba joueur nde ba te camarade. Il suffit kaka donc toye musique peut faire comme bongo. To ba ba force ba patron. Ah OK. To ba ba force ba. Ouais, la confiance à Canadé. Comme bongo to ba ba force ba leader. OK. Il suffit quand on a fani na sepeli na mutu moko boye na groupe na yo asara boulot bien ah yo ndeni bon. Il y a to signé un contrat ya tamsu il y a 2 ans. On a tout ça un contrat 2 ans Mikolo azawa azu contrat na ye azu balar na ye par mois bandozwa autant zana na biso awa évoluer na biso awa voilà contrat sili akosonga pe côté oyo azalaki de même pe akosa pe makamso na vie na ye so musique comme manga logo là et donc tombo muto akoti arobimate soko bime komi rando ah et comme mabende soko longo komi kofinga.
soko longo komi ko ignorer okomi ko luka po ba chaoka il faut finga solo oluko critiquer ko kosa na ko kosa makamso ezalate ozo bimisa yango ozo comprendre rébellion nde wana siko ke biso to ya osele siko rébellion sous sol. OK. Ozo comprendre parce que surtout bête rébellion sous sol. Ah ba rebelle bate. Donc oko des raisons peut-être ba rebelle baza mais baza ba rebelle sous sol. Voilà. Oui, il faut banga muto azali asa rébellion sous sol. Oui. Parce que il position a été. O bando banga ra vie, oui mutu mo soza munene siko yo zo manquer respect. Oui bi o banga vie na mo bimba po yebi position était. Era ko frapper o yebité. C'est pas ça frapper o yebité. On se comprend. Donc voilà, et là on a biso to évitera yango wana yaki. Soko longwe kende ko sala musala na uti ba mboke bela na uti ngamoko. Na presté ngamoko. Voilà donc mutuna mutazana ba talent na ye mutuna mutazana ba capacité na ye ya ko sala nyosu amoni a sala. Donc voilà porte na ngeza munene et yambaka batu nyoso to voilà. Chaque jour. Bien compris. Voilà. Robin Mondibu, tu te dis quoi tu te dis quoi ce qui mutu alongwe pa Fabrice Gaz cible na bosser zalara résident Robin Mondibu. Ce qui mutu alongwe pa Fabrice Gaz cible na bosser zalara Robin Mondibu. Tu te dis quoi? Mais au Kosit. Na Kosi. Au Kosi. La plupart. Bien affilé cible na za Robin Mondibu. Bobeta na maboko. Bobeta na maboko. Na sepeli vérité. Na sepeli ba beta na maboko. Ibrator vient na biso. Viens na biso Ibra. OK. Viens na biso. Voilà, viens na biso. Yale. Ya muko. Elle cible na za Robin Mondibu. Porte-parole au azalaka ya pa ya Fabrice cible na izalaka yo. Alekane pera inafecté. Ah wana bandis ko sauter. Non, yo sauter nga pena tanya. Hein? Loba quelques-uns. Ba mona ke no tete longwe kuna Filomboui. Wa penza ba mona ande penza na niveau to zalelaki. Poto mata sous niveau po muto linga okita niveau te. So moni ba bazo yepa nanga ba mona ke po to certes to loba na niveau na ye. Groupe ne pesa na niveau nango ba beta kapé ba nzembo na ba to yokaka. Betaka. Donc ça veut dire que non tant balongwa kuna muto linga okita. Est-ce que ça règlement des comptes balinga ande ko kita niveau te. Osomon balinga ko kita en fait balinga ko kita niveau T. Balinga ko kita niveau T. Ça ba moni que ndela boye to longwe fona mata niveau. Ba moni ke bazali na classe à 5 ba ye pa Robin Mondibu place na moi likolo. Vous permettre une question mon na tuna mutumo na sima. On peut permettre vous êtes libre baza wana to train to ça l'émission. Bonsoir madame. Bonsoir. Place aux Zalaki na C, Azali Kolo ou bien Ndeni. Place na longo na moni ki ande travail na ngai simbi karande awa ona ye awa. Si. Maboko ya ça polémique. Aussi c'est ezana makambo ebele. Bat musu ba ko zala. Là mutu musu na souci ya musique, net nga zaka na souci ya musique. Ya osala ka musique. Mbongo nyonso na mokili na ebike no eya nango eya kaka eza nango mais musique ezali oyo ekobomba yo longtemps na carrière. Mutu musu azana no bongo likolonga na olobeza par rapport ya ke mutu musu souci les a travailler temps 8 heures du temps. Mais ça place moi zomo na travailler qu'à 30 minutes. Mais est-ce que place moi moni pena ba travailler 9 heures du temps. Likolo eza na ba manière rebelle. Likoleza yake donc mutu muso amona ke kuna donc bachanga kaka na sima. Na ke kuna bachenga mba moko liboso. Ba pesinga ba valeur moko bo tam susu kuna bazo mona te par rapport tam susu basala. Pour ça bat musu basala la musique na famille. Les amis orchestre neza famille na ye bandeko na ye na Congo. Bazati. Bazali o bazali bandeko ne mbashira orchestre bazali eza mo ebele. Ozomona vision est un jour bandoye bana na ye mwasi na ye bandeo na ye bakoma donc mwasi na koma chanteuse bana bakoma mutuna ba vision mutuna ba vision na ye ozomona papa ya maître Gibbs azali pe na vision na ye ki mwana nanga pe un jour
Quand Robino Mondi mutu na mutu pesa ba vision na yebi ande na boye na ba vision donc mutu so amoni que te a vision ya assez voilà kuna na mona vision ya likolo OK aka s'accrocher par rapport ya ndenga raisonnaka voilà très bien quand Robino Mondi to mona ba mission presque ba embeli basi na bango hein to moni fallait embeli bafana to mona Koffi Olomide a embeli Alidor Robino Mondi bo souvenez pas alors un jour a embela moi sinae on peut pas faire comme tout le monde en fait. Grâce à la vie avec Nanga Félix Oazé quoi. Moi nana oyebité, moi sinon oyebité à l'aise. Voilà, moi je préfère Maramsou ya vie nanga ezaka inaperçu. Et les carana coulisses ezala donc je préfère épargner la famille, je préfère épargner aux ali vie autre musique. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'est un peu ça. Nalinga famille nanga etika la famille bandeko nanga bati yo kanga na yemba bandeko na ebandano na bandeko yo kanga na yemba bandeko nanga jamais otika na oka bandeko nanga je le fais pas na préféré nanga na mona ka muto a garder culture wana zanga nango za vena biso waze quoi tu vois ça calme azane bien voilà Michael Jackson number 1 na biso Michael Jackson number 1 muto to landa exemple si les loto to ça mambo ayemba mwasi te bilonga bana na eto tika lo mona ngote voilà banda bomba ba onkutu na nini donc famille eza famille faut épargner famille na biso na mambo ebele ke bana oyo so mona mike o sala makambo o sala lobi ba kola ba balukeli yo o mosaki biso bopoani qui t'avait dit que nous aki souci na biso dagi envie na biso yo l'exception na ba caméra bana msu bazana tam msu ba oza ba ministre ba matam msu ba président de la République. Vous comprenez? Voilà, vie c'est limité na libala na yote vie c'est limité na ndenge oyo ozali tam msu moi sinon te moi sinon lobby tam msu ko sape makambu moko boya comme tam msu honorable député moko boye. Donc voilà donc ngai na monaka donc na monaka côté wana na préféré ezala côté mon oyo bato ba ebité bozongaka simple artiste bo sepelanga ndenge naza oyo nazana oyo na pesa rabino si nous sommes arrivés à la fin il y a masolo na biso peut-être mot de la fin na yo na ba amoureux de la bonne musique. Ça veut dire que moi si oyo par exemple moi si azelaka un jour Robino Mondi boyemba c'est le moment yango boya non c'est le moment yango boya non nana ba su bango et na lobby na yo na nga clair et la TV la caméra ça clair na clair donc ça veut dire na lobby boy ça veut dire que moi si azelaka Robino Mondi ayemba ye na oyemba moi cité en fait parce que je ne peux pas faire comme tout le monde. Robino Mondi je fais ce que je sais faire et j'aime ce que je fais. Je ne peux pas copier. Donc, non. Voilà, donc j'ai ma vie. Vie privée. La peine privée. Mais moi, Robino na compte bancaire. Moi, Robino na bien matériel. Merci Robino Mondibo. Yokani vraiment. Mais na ce qui est au CPLA. Mot de la fin na yo ko baksani. Soka au CPLA te sera linganga par intérêt. Soka au CPLA te sera linganga par intérêt. OK. Pour comment yo ko CPLA te bon natiki musique ka na sens ni weza na linga ko mingi madame wana eza lokwa ko kanga nzoto te na linga ko mingi madame na linga ko mingi madame na komi nanga yo kutu bien maki lo kama ko simbaka micro lo baka ba oza tamusu na besoin de dédicace na komi nanga nani na pesa na komi nanga nani mutu simple mutu normal na zui nanga tamusu identité ya Bedachou. Bon. Na comme nanga loko aka Bedachou ba Eric Mandala batutu. Normal. Voilà. Donc so na komi bongo po olinganga te. Donc j'étais mon alobela ko na munoko ekokite. Ah bon? J'étais mon aloba ekokite. Ozo no indirectement j'étais mon alobela ka ekokite. Donc faut na yemba kaka. OK. Hein? Pour yo ça fait du bien.
Hein? Voilà. Nabona ya kozwa kisambeti. Kisambeti ndini? Bayemba bazwa kisambeti. Bayemba bazwa kisambeti. Engelo banino. Ah, bon comprendre quand on a banda. Yemoko le grand mopao. Le grand mopao aloba kitoko ya mwasi. Balakisa yango te na bato ya mpako. Ya mpako. Allez-y comprendre. Et lobi trop. Maman bimaka mais souka ko be na balcon. Souka ko be na balcon. Ça veut dire quoi? Yango. Tango lobaka bato mpako wana bato ba comprenant kate. Vous comprenez? Bato mpako bato ba comprenant kate. Donc bato mpako za bato misu. Vous comprenez? Bato ba calcule belé. Nous sommes comme on oh. Oui, la mère vient comme on veut appeler. Moi, je suis à Bongi na été. Moi, je suis à Bongi na biso. Pourquoi tu me souviens ça bongo? Vous comprenez? Moi, je suis à Bongi na biso bah hein? Biso bah tu fais na kit ya présidence. Biso bah tu fais na kit. Vous comprenez? Vous moni? Voilà. Donc voilà donc dans la vie il faut savoir éviter certaines choses. Donc, vie privée à vie privée. Vie privée à privée. Tout à fait. Vie privée à privée. Donc, ça la musique. Sinon, tu as un boye, comment et déstabiliser la musique. Voilà. Bah, on finit là au maire. Voilà. Bah, Fandi Bomutu soit fini maire comme polémique. Au lieu de la musique comme polémique pour bah finir qui maire. Au c'est pilaté. Au lac ça maire na TV ta mutu mo ba ta la kutu moi si na eboy. Alors, on va occuper chiffre 9. Occupé noir et blanc au côté qu'on a la polémique ya ko démarrer mutona pour finga ki mère pour olinga pété ba fingela o mère olinga te ba finga moto yo lingaka. Alors dans ce cas pour na ça la musique na nga bien na comprendre que donc voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Mais bravo quand même na bateau ba sala ngo comme on a déjà bien pour na bango ba sala. Voilà, chacun de nous a sa manière de voir les choses hein. Voilà. Donc voilà, on a peu point de vue na yo. Voilà, ils ont pensé. Et en février, je pense bien que vous avez na New Arena. Accord Hotel Arena. Voilà. Hotel Accord Arena. Voilà, vous allez na Arena. Donc comment ça va se passer comment? Et vous allez chic. Pour me dire papa chic. Si. Vous allez très chic. Si. Papa chic. Papa chic. Et ça le bien pour voyager à Bosso Ratara. Oui, bis au fallait nga même. Na rata le côté. Nga rata na le côté na mukili. Toka kutuke non, na rata le côté. Il fallait que o wane zala te pour o ezala. Si. Merci Yango. Rata le côté. Tu verras que le visa bimina ngombe va pesa te, na habité. Visa bimina na okesa nini? Mais pour la nini va pesa kité alors? Oh, passeport na nga ba pesa nga ngote nga mukolobo. Vise bimanga nde na lobate. Mona kutu ba serimo bina ba bagage bilo mo bon. Ba bagage. Photo bima kutu. Wana ba na bino bato ba réseaux sociaux ba sala wana. Nga voyage à concert na OK voyage Angola ba tche ba lobio. Robino adara rapport azo ya kaka. La landa ngo mais faki to que ni musique, ezaki makambo ya musique. Yo zui visa okende me concert e betité. Na ndenga boult. Tango ozongo zo sous visa mais yo kendaki na OND nini concert ezalaki te okenda osala ni. Voilà, il fallait. Et ça l'on dit. Ça il lango te fallait na tikala. Fallait pour pas penser quand même la petite naé Robino Mondibo. Ça te fait comment? Azo penser na musique ya Congo. C'est pour cela au moni tozo bengaé aza le king, moi je confirme. Na lobango o aboya o lukanga na munduki. Et puis c'est munduki yango fait la munduki. Eza na masasi belé pour zo rafale. Ozo ba yana et balola ramadele. Voilà. Donc il est le king ya musique na biso a comprendre makambo belé. Parce que ça la pona Robino Mondibo, ça la pona culture congolaise. Robino Mondibo c'est un artiste talentueux. Robino Mondibo a des chansons oh ba fanatique na Europe balingaka non ba vivant en live vité. Voilà. Na pese opportunité. Et sur la CP non. So CP non et tikala sengo pona yo et ça la pe sengo pe pona batu nyos tu na moki. Alors na bato pe bazo zela yo na New Arena wana. Ngoi sabangoni. Tozoya kosala musala, tozoya ko beta penda musique. Tozoya
resté na première partie la soirée. Zoya Misuna Misu va revivre en live. Donc va revivre binananga pourtant on a binananga ça déjà à sa kangi bo. Kangi déjà ko to kangi ko to donc binananga mokili mo me ko binananga. Comment contrôler ka pour kanga. Voilà donc batu ba ko vivre ba chana nuboye oyo ba yoka ba sepela nango. Na soirée on a pena ba vivre en live Misuna Misu live ba 4 lettres ba yeyo. Ba vivre en haut donc voilà mon titre belé on a fait ça ba en live et puis soirée aux ala kitoko na on appelle nga côté na première partie ya soirée wana artiste pe bazali choisi à ko prester na poko wana ba osala pe oyo ba fanatique na bango balingaka ekoleka bien et puis continuer ta soirée aux ala bien ndenge vient na biso fali pour pas na ba répertoire ba nzembo na en tout cas eza inutile kuna bengisa batu boya po nazoka ero de ba billet tu était comme ici ça veut dire que non donc bato to benga baya na été so ba odengela ikula ba mille donc et voilà et roleka bien et ça la culture la musique ya Congo ezonga lisu na place nango quoi et ça pena bien échanger couleur ya makambo belé quoi et ça pena événement ya liboso ya 2020 et ça pena événement ya liboso ya 2020 ozu mokonzi ya sika à la Kibiso Mambo Belé en 2020, donc ça veut dire que concert on a fait au même Mambo Belé à Sika, la musique à Congo et puis na évolution ya mboka na biso Congo quoi. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, peut-être remerciements président Robin Mondigo. Merci Nayo. Mike Lokamba. Merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois tout ça la même mission, la salle on a ba écoute mikolo et les qui dans ça sur la mission internet voilà. To zoye ba place ya mutu na mutu te quoi on ba ndeko ne belé ba tche biso na ba polémique awa finalité nango ba trahir biso donc ba koti biso na ba polémique to encourager bango to kumisi bango mais tala suka nango bango tout va se retrouver wapi na Europe ba tiki biso awa ba comme na bango kuna na Europe donc voilà donc vous comprenez donc très bien on a eu comprendre que l'objectif na bango ezala igande l'objectif na bango la plupart na bino sauté autant msubo kanisa na loba na bino pe na lobi la plupart objectif on dirait zalaki zela poto ezaki nzela ya poto omoni lelo na yo comprendre biso ça rappelle musique to liaka pe na musique bato bautaka bagabo bazwi ba avion ayeti na ndako kande tofandi awa po asigner contrat na Robino Mundibu akedo beta et puis azwi avion zombi tout ça apena musique quoi mais c'est toujours bon peut ça musala au valeur te yebi que ça mara trop on comprend donc voilà nga na part na nga na féliciter yo merci beaucoup kasi nde to sala émission zo mona ke ba question na yo eza lokwa papi mbomba voilà ba question ezo lokwa na ti lokole voilà ba question ezo la Papa Chic, vous mettez Papa Chic ma bonne. Vous comprenez? Donc voilà, c'est un peu ça. Tokolinga ba journaliste ba internet loko abino bo baza ata 10 na Congo. Toko sepela pe toyo kamu. Moni, toko sepela pe toyo kamu. Donc on félicite Moussa, on appelle ça merci d'abord Mayo. Merci. Et puis na ba tutu oyo ba tikite kozala na ngai année mobimba 2019 banda tozala ti lelo. Tozala bino toujours ensemble. Na pesi bino ba merci à trop boy baraka na linga bino peut-être tam sous na année 2019 on a sali les kamoro bo oyo bino bo sepela kité toza batu hein baloba l'erreur est humain donc toza batu bolimbisa caractère soit maloba soit geste soit conduite moko bo ezaki bien te robo ya ndeko na yo te autant mususu mona ka saki loko mo bo esepeli sote ndeko no akotika la kaka ndeko na yo quoi donc voilà soko lobaka na nga kolinga nga donc c'est qu'il faut garder quand même bolingo wana po yango nga pe naza nango kaka po na yo quoi donc voilà 2020 yango ezokota tokota yango na kimia tokota yango na ba prospérité en bonne santé na souhaité ba meilleur vie na ngai na peuple congolais mobimba surtout ba vivaka na étranger na souhaité bino ba meilleur vie et puis bozela album na ngai na 2020 ezoya noir et blanc na dit que na lobby na bino trop ezoya mais o pe ezoya ezapeka banzembo
oyo pour sepela nango et ça bino pe kaka elengi. Donc voilà. Merci nangai na Abed Achour, patron Bogos. Les jaloux d'Abed Achour, patron Bogos, ils sont où là? En bas, en bas, en bas. Les jaloux de papa Vital Kamer, les pacificateurs, en bas, en bas. Les jaloux d'Eric Manda, la docteur des ignorants, ils sont où là? En bas, en bas. Les jaloux de Isé Dogo en Afrique du Sud, ils sont où là? Ah, Isé Dogo. Bah bon séjour à Paris, ici qu'aux alliés Isé Dogo. Donc voilà, on est ensemble. Papa Godé Moutambaï et Mimi Moutambaï, toujours ensemble quoi. Donc tout garder toujours bon mon corps, esprit a toujours mon corps. Rendez-vous Nabino Batu ya Europe dans mois de février tout Rosala. Le 20 je crois, le 26. Le 26. Ouais, voilà le 26 si je ne me trompe pas. Le 20 ou le 26 comme ça. Voilà donc tout Rosala wana. On repère Sabino ambiance, musique à Kitoko. Voilà. Voilà, Nautika, c'est déjà la fin. Nautika Bino, moi et Laurent Moro déjà écoute Sabiso na ba festivité hein. Et Laurent ça va bien. Le temps pour moi na remixer na disponibilité na yo. À chaque moment na posa na yo disposant vraiment temps pour na biso, ça fait du bien. Je dis merci à la grande équipe technique. Je vois à la prise de vie Peggy Bokele. Oazo assuré vraiment Moussala très très bien. Et pourquoi pas la merveille Mampouya du côté du montage. Merci à Papi Boza, Monzali PM Fondation, Nakati à Djobour. Il y a Boston Gamma extrêmement bon. Nous allons cette fois-ci repartir du côté de Londres pour penser à Gauthier, mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal, sans oublier le véritable code Mboka, Willy Moucheni et Christelle Blanchot, la taille électrique. Robin Mundi, voyez les lots. Un général ici, moyen les lots. Tobobi na miso na miswe. Alléluia. Tobobi na miso na miswe. Alléluia. 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 Okomatanga lelo, okomatanga lelo, okomatanga lelo, okomatanga. Aïe. Voilà. Merci à Maître Chalère. Merci beaucoup. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.